Bonne madame Natilika Télévision, bonne année Nabino partout Bozali dans le monde à travers Natilika, tout le monde bambo, te no fêter Nabino et Longo, tout ça précisément na commune ya limité sika puis vraiment balobi awa isa vraiment inondé comme on a beaucoup fait Augustin Kabuya et sika peut kokuta comment na ba artiste comédien na biso tout ce que bino mama Los Angeles azwa temps ya kosola na bino azaka kala Nanga ya maman Olive mais côté sabiso lengi azali partout pour baza ba artiste un bon quand bazo servir nation to kuta na tout à l'heure c'est meilleur fait be santé kani au monde nazali naza kolongo naza santé kitoko nangolo tata j'ai salué d'abord notre distinguée première dame de la nation congolaise en tant que première dame de l'Union africaine. Maman Denise Nyankero Tshisekedi, l'épouse du chef de l'État, ensemble avec son époux, son Excellence, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de l'Union africaine, mais elle fait la première dame ya Congo Brazzaville, maman Antoinette Sassou, maman Claudia Sassou, mais elle fait na ba maman Nyoso Oyo, ba lingaka biso artiste comédien congolais, mais elle fait et pas il y a maman Deborah Luando, Fondation Widal, mais elle fait n'a pas il y a premier ministre Anabiso Samalukwende, mais elle fait et pas il y a président Sénat Bachirukwebo, mais elle fait et pas il y a président il y a Assemblée nationale professeur Mbosso, mais elle fait et pas il y a gouverneur Nabiso Vijantiningo Bilambaka avec son épouse, mais elle veut pas Silvano Kassongo, mais elle veut pas s'y faire musée chef d'état-major général, général Mbala, mais elle veut pas général de brigade, Augustin Kabuya, mon abouté, papa social. Donc le 31 décembre 2021, toujours fait ça au revoir en 2021, na minuit, lobby, tozali, samedi, le 1er janvier 2022. Nayebi que année zalaki difficile mais nzamba bateli biso mama Grâce Mbongi Meke meilleur ve fondation Grâce Monde meilleur ve na mama Judith Ngoma meilleur ve na lycée Ecofo DG na biso Sonase meilleur ve et pas ya ministre na biso ya sport na personne bote vraiment et ça bien papa Serge Kondo a tombé l'équipe nationale, mais elle veut na excellence ministre d'État Guy Luando Mboyo. Donc, projet à l'éviter, on est makambo. Mais elle veut na ba policier na mboka na biso, ba FARDC kuna na est eskanyoso na carte province Équateur. En tout cas, mais elle veut na ba congolais nyonso balingaka ngai, na ba balingaka te na pesi bino mais elle veut que ça soit année où ezaki un peu difficile na pandémie de coronavirus. Mais Nzambe quand même a sa biso grâce. Ba opé ba tiki biso. En tout cas Nzambe a simba ba ofele ba ofeli ba veve Nzambe za papa ba ofele. Merci. Merci maman tout monde kayo ngai nazali politicien. Ngai nazali artiste et comédien. C'est ça que le peuple congolais surtout ba combattre, faut pas comprendre. Mboka na biso tozali na dictature. Depuis le 30 juin 1960 boyebi que tozaki indépendance moto nyonso akomaki na liberté bon comme tenu tozaki na dictature les lois dictature existent comme la démocratie nous sommes libres ça veut dire que biso toza artiste l'artiste n'a pas de couleur politique l'artiste n'a pas de frontières exemple na yao na kati ya résidence il y a secrétaire général IDPS on a appelé ça comme ya général de brigade Augustin Kabuya le marmite du pouvoir le véritable Tshisekedi l'homme qui a marché avec Etienne Tshisekedi wa Mulumba docteur en droit héros national, tata ya mokonza mboka, avant na pétignance, tu es pas là-bas. Le pouls de maman Marthe qui se quede du meilleur fait, maman Marthe qui se quede infatigable la maman, la première conseillère du chef de l'État. Donc, pour la Goloba, ma politique, parce que na politicien, ce qui bobane comme on a la PPD, c'est normal parce que na bané soutenir le président, honoré Joseph Kabila Kabang. Le 24 janvier 2019. Alternance, c'est ça, j'ai eu la chance de participer à l'alternance civilisée, dans le palais de la nation. Le peuple congolais va voter mon amboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, ndeko na ngai, ebele ba congolais bazoloba, te mokonzi amboka, ba voter yete, mokonzi amboka nanga non. Biso to ba leader d'opinion.
nous avons quand même montré quand même la population hein, la vérité. C'est comme ça que nous sommes venus pour soutenir le président Eli. Donc, pour la Mokuse, ceux qui ont sur la PPRD, ce n'est pas dit parce que nous avons un cadre de la PPRD ou bien nous avons une qualité politique. Non, j'étais comédien comme tous les comédiens. Normalement, le gouvernement depuis Bimi, je profite à cette occasion, après sa maman, le ministre de la Culture, au niveau national, provincial, mais élevé. Le problème, c'est les alinini. Quand on a il faut changer de classe politique. Les Congolais, comme on esprit, on a défendre la culture. Mais Mokonzambo, en tant que président de l'Union africaine, a discuté dans le Baki, na mandat de l'Union africaine pour défendre la culture. Dans la culture, on a théâtre pays. Biso vraiment, biso tozali na société défendre les droits d'auteur, biso les Sokoda. Et la majorité des artistes, ils ne sont pas encore adhérés. Ceux qui adhèrent, ils foutent à bango normalement, ils foutent à bango forfaitairement. Et on te dénonce, bon, on a un chef qui fonde à Sokoda pour na makambo etali ya ba droits d'auteur et artistes congolais. Donc moi je suis désolé à ce point, mais juste ceux qui peuvent toujours vivre na bolingo ya maman na biso, maman Denise Yankero Tshisekedi atika na biso te, parce que je suis aussi témoin. Il y a l'action de la fondation Maman Denise Yankero Tshisekedi. Après, si vous avez une carte d'assurance santé. Donc, ceux qui ont belle, il y a un dimanche, il est là, en Afrique du Sud, en Soudaf. C'est la recommandation de distinguer la première dame. Il y a autre personne, maman, ça s'appelle intelligence, toujours dans le papa. Pour baloba derrière d'un homme, il y a une grande dame. Vous êtes une grande dame à la tête de l'Union africaine, Maman Denise. C'est mon grand frère que j'aime beaucoup. Parce que tous les membres d'artistes à danger. Au moins, le problème est que les gens comédiens ont diabolisation. Ils ont diabolisation. Ils dépêchent. Oh, maman Los Angeles, maman Olive, maman Los Angeles, au contraire. Maman Olive, mandat de Sira qui a soutenir maman Denise. Na principe meilleur na maman Olive pour na kolobaki. Ngai nazali maman wa défendre la première dame, na défendre la maman, na défendre la bino ba journaliste. Pour na koloba na Mokuse Yandi Mosi abelaki. Mais azalaki qu'on soit soigné approprié na HJ. Vous savez, azana carte d'assurance santé, c'est inutile à koloba parce que biso déjà bazwa biso en charge pour la makambo etali ya santé. Et tokui koloba n'importe quoi parce que tu dis Yandi Mosi azana carte d'assurance santé. Les loyo HJ balobi que par rapport à la santé ils ont permettre wana te pour appareil wana ils wana te pour akenda d'ailleurs. Nde baye bisi na fondation a recommandé Yandi Mosi à l'étranger. Pour na koloba na Mokuse que maman Mokonzambo atiki bisote. Atiki bisote. Toza vraiment qu'on s'est trouvé mouké, mais pas comme tel. Mais comment ça on dit à IGF parce que ça va le bon, IGF est société contrôlée. Moi je ne travaille pas l'IGF pour parler de l'IGF. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut cette information. IGF a 5 bisoto print. C'est ça le problème. Maintenant, dans le cas de l'artiste, il y a des badongo limiso. Bato balingaka toujours qu'on nuise culture. Bato ba combattre culture. Baza na kata ministère de la culture, baza na Sokoda, baza na kati ya na kati ba institution yoso. Et bango pe mais to sengi kaka na DG na biso directeur général ya IGF. Atinda kaka audite kuna na Sokoda bakoyeba surtout na fonds promotion culturelle. FPC surtout dans le ministère. Donc, tu as besoin d'IGF et ça la moussala. Parce que tu as un des droits. Pourtant, il n'y a pas à Ndungi Mambimbi, ou tu as Massoum de Brende, na PCP meilleur. Bon, tu as des artistes. Ceux qui ont même na Kenan, Ndako Naye, pour na Holobake. Biso, ceux qui ont un problème, il faut tous entre biso na biso. Ceux qui ont commis à Kofunda, parce que chaque monde a un élobelina. Exemple, il faut poser un moutuna. Ceux qui n'ont répondre en tant que journaliste formé, au Koloba retiré. Mais il y a d'autres questions. Oh, bah, posangai, ngai, na loba mabete, na loba ba, na denosa babi. Parce que l'artiste bazo kokufa, babola. Artiste mo bazo kufa ça azana compte na banque azate. Maman iwasa kufa, to sengele bambon ko sengela. Ba maman cha donc babilo wana soki maman première dame maman Denise a ça le côté ou bien ex première dame maman Olive a ça le côté. Donc artiste akunda mate, c'est normalité. Au contraire toi na ministère de la culture. Pour na koloba na Mokuse président Massoum soka afunda na conscience na été afunda na conscience bato mosusu pour na ko limiter nga balinga na s'exprimer te bayebi que moi j'ai la facilité de transférer le message en plus majorité d'artistes comme des congolais bayo kana ngai majorité s'il vous parce que vous connaissez c'est la jeunesse qui est à la souffrance. Le journaliste en tout cas n'a pas la question
Il y a un besoin entre le président Masumu, il y a intérêt. Nous ne sommes pas des ennemis, mais juste des ennemis. Nous avons des problèmes de leadership. Dans le secteur, nous avons théâtre, nous avons mutute. Comme le Congo, nous avons reconnaître ça dit la place, c'est comme ça la difficulté. Ce qu'on dit, les lois fundinga na zo samba na tribunal de paix, na commune à Lemba, wana na resu réseau. Si les lois bakati na makambote, c'est à cause de ça parce que na dénonce qui babi. Vous savez mona. Et donc il faut boyer bakale l'autre commune na 12 associations. Tozana ANTPC. Oye kamba na président Massoum de Brende, tozana FENAT. Oye kamba na professeur Nzei, tozali na plateforme de comédiens cinéastes congolais. Oye sangisa ki ba comédiens, c'est pas Kosiko oye kamba bakalanga, pas Kosiko. Tozana union union sacrée et kambami na makala ekboko. Tozana emonu réellement vivant. Oye kambami na duche kapanga na fiso sese. Tozana bomoko et kambami na Christian. Tozana dynamique de comédie kambami na Gesho na Kalunga. Tozana jeudi c'est kambami na Kikedi. Tozana emonu nani l'Icotec, association des comédiens congolais, et kambami na Devos. Pour la kolobake, bato wana nyo soki to komi na ba structure rebelle parce que tout le monde a créé des révolution. Bon, ici quand on a lobby boyo, on a impoli. Quand nous avons quand même décidé, maman Iwaso belaka, bon mon la quand on me marre na clinique universitaire il y a campus. À l'époque on a toujours eu grâce à maman Denis, il y a carte d'assurance. Mais aujourd'hui quand même monsieur bazaki na carte d'assurance. Mais problème est zaka que quand on lobby bolingo ezate. Un TPC balingi ko sangana na baninga te. Comme tenu bango bazimo grâce ya koyebana kotanga mais balingi koyeba teke ezaka na droit d'auteur na droit voisin. Majorité d'artistes c'est comme donyo so baolo bake bazali ba ene ou bien baza ba kondi na ba groupe na bango sika bazo rambon na sokoda ba pesa ba terre na bango te. Il y a beaucoup de difficultés maman quand je dénonce des choses comme ça parce que yo eu idée au benyango droit d'auteur bongo droit voisin artiste et comédien ou ya participer na film. Ba producteur ba ota rapporte aussi ça dit que ba producteur ba okene ko déclarer ba œuvre wana lokwa ya bango mais bato ba tourner ba film wana chaque année ça ba matine de la ministère de la culture a ba millions pour na ba pesa na sokoda ba pesa ba artiste et majorité des artistes ba saka ba film ba se trouver na bongo na te maman et kenda kaka pa ya ba kondi na biso ya ba comédien na bani ya on a lo ba ke Massoum de Brenda za président ngate pour na za membre il faut na adhérer na za libre. Bon, non, tokondimaye te soki ayebi kofana na biso te. Tokondimaye soki azoko yo kaka pe biso. Mokonzi mboka ninga zana, c'est chef de l'État. Mais nakati ya mboka na biso tozana, la muka tozana société civile tozana, mais mokonzi nan Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biso soki tondimi azali président na biso ba comédien. Mais papa to butaki omona asali ki constitution, ayambaki même na ba chege. Commandant suprême de l'armée congolaise, la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président Athéna Samboka Nabiso. Oyo aye ko restaurer l'état de droit. Namboka Nabiso. Oyo a memeli biso gratuité. Oyo ezalaki constitutionnel mais ezalaki respecté te lelo balanga ba otanga na mokengeli. Ofele. Nous avons témoigné. Mokonzi mboka ye wana zoko tambola comme on mona ke ya solo mboka na biso to ana nkitame bato bazate. Ya ko sala volonté ya peuple. Biso to landine mokonzi mboka na kase. Donc c'est ça maman. Donc bolingo ezate et pas ya baene. Bango mo baloba comme babanda, bazelo ko tipo bazo ava biso to tipo bango wala non, tolingi politique wala te existation. Ngi na conseil spécial chargé socio-culturel à Kabina mokonzi mboka. Na yebi ke fumu bata conseiller akufa ba projet oboloba ki na biso ke boko tourner le biso ba film. Depuis tozo indépendant ti lelo 60 à 62 ti lelo toza ko commandant l'histoire ya mboka na biso te. Mboka oyo même alternance wana tozana droit sa film nango hein donc liwa ya papa Tshisekedi tozana droit sa film nango passation du pouvoir assassinat Moussa Kabila film moko za tosaka babilo moko terre terre zaka poto su politique culturelle biso bato wana tozana ba idée comme ba yebi soki ba pesi mosolo yeye pa nanga to réaliser loko mais soki ke pa bato wana ba ko soutenir te po ba yebi ka soki mbongeye ba kolia parce que maman chaque année, il faut payer quelques millions de dollars dans le fonds de promotion culturelle dans la FPC. Mais, attends, il faut payer un tourner film. Il y a des normes. Film peut être film peut changer ma cambo, film peut soutenir Jeff, film peut accompagner Mokonzi mboka. Il y a des idées qui sont pour la reconstruction mboka. Le problème, c'est que les gens sont en mboka.
film pe na Congo ekuki kozala pe lokola bafilm ya baaméricain tobanga baaméricain aparte ya film mosusu baa na bango mpe makasi te mpo na koloba na mokuse badiaspora bato ya bonne foi tosengi na bino investissement ezala te kaka na bafrate okotisa mpe 100 000 $ otourne mpe filme c'est ça donc toza na difficulté ya financement nzamba pambola wana motuna oyo ngai naza victime ya politique ya Congo pona bato bazomema mboka na immoralité bato ebele baokotisa baza na esprit ya kofungola vraiment mayele na bango te ngai badiabolisaki ngai mokolo oyo tata ya mokonzi ya mboka Athénas esalemi je répète encore Athénas esalemaki le 24 janvier 2019 na palais de la nation j'étais parmi bato bakongolo baparticipaki na Athénas civilisé. Et quand je suis arrivé na IDPS, PPRD babenga traite, naza traite ndengeni. To soutenir qui président sortant Joseph Kabila Kabang sénateur en vie. Il est sénateur en vie. Que je salue reste Kabang. Maintenant, to suis président Mosusu peuple aponi. Azeli Félix Antoine Tshisekedi. Bon to soutenir était ngai na ye na limité. Na sombi liputa na ngai. Ya IDPS na IDPS lokuta mabe ba betanga makasi. Ba combattre wana IDPS te mais ba combattre. Bazali na kanda ba mona Los Angeles parce que oyebi que ce sont des radicaux hein bango babeta ngai na benga ma Serge Augustin ngai moko kuto kise babeta nga bongo kayo batu ba kembisi okaka bon o wana ça normal parce qu'on est des combattants tous mais eloko wana le besa très fort makambo ya ba comédien ou bien ba artiste ba tout autour ya chef de l'état et ça ka président fatigué c'est depuis Kasavubu toye ko so maréchal monarchie maréchal kutu pour na ye mandat na mobezaki pour na artiste même ba maman nzo ambombo ba bimana kati pour na koloba na mokuse Res Kabange na mandat na omonaki ba artiste ngai nazalaki président oyo abane ko encadrer ba artiste comédien autour ya maman et quand je suis venu na proposer na parti au pouvoir na lobi faut une politique culturelle maman Denise akoki kotambola ye moko te ya savoir des artistes c'est comme les journalistes ba journalistes bakena bongo biso totika pwani parce que biso totambola na bino mon conseil école au commandant suprême à quel Kassai mais bis fait une équipe d'avance tout ce qui s'appelle Kassaye mais ngai naza désolé pour na biso tozotika la kabe pourquoi biso tozaka na mandat te biso soutenir Kabila toi ba toi Kabila te biso toi artiste to soutenir Kabila que président mais c'est quoi il n'est plus président il est sénateur en vie qui empêche que tu soutenir chef de l'état to sangi na mama mokonzi mboka atala bato baza tout autour na ye baza na esprit ya kosangisa bato te na lobaki yango ANTPC baza c'est nakoki ko tout atolo te mais na ebisi ok pour la visibilité à distinguer première dame c'est moi maman Losano ngale mon na porta ka kombo ya Denis Yankelo Tshisekedi soki lelo msusu na kenda isu kingakati te ba pesa ngai loso te à cause de ça et na sina ndimango na yawa epa mokonzi ko senga loso te pour na zo ka pesa ka ngai soki apesi ngai nzambe azwa lokumu soki mpe apesi te mpo aza mpe moto abatebele depuis une semaine oyo nyonso azokabaka kokaba mais quelque part mama nayebi so toza na problème bakongolais tolongola haine mokonzi ya mboka aza besoin unité toza na 26 provinces ce n'est pas dit non tofanda kaka na Kisasa non il faut na baprovince nyonso tozokita tozosala batéâtre mboka totikeli kaka bapoliticien bakosaka kaka bato mokonzi ya mboka aza na besoin ya baaventire te distraction te groupe wana ya basosi yo zoloba eza groupe nanga groupe union nationale nasangisaki baartiste nyonso bakokana na bato tobengi yango basosi depuis 60 jusqu'à nos jours mais imaginez net na IDPS soki bamonika sosi ya Kabila mabange bandi bon je vous dis franchement au contraire bato wana ba politicien ce sont des artistes qui parlent l'histoire du pays c'est ça difficulté nanga esika na oloba déjà ngai déjà kopezo beba côté mususu akamana belé na PPRD beba o me oyo kokumisa ngalo mobuta za kupo ya za sozi likambo nini ba bebi selanga ko pepa ba to service oyo yo ko sai sous promotion mobuta ngalo mutala pouvoir les aki Kabila mobuta za sozi au contraire awa talaka na IDPS soki sozi ya Kabila ye mobuta ye Lumumba ye papa Etienne Tshisekedi na même oyo kuta za sozi ya papa Tshisekedi na Tibala premier ministre honoraire mais c'est partie de l'histoire ça fait l'honneur au monaka bango na ternas na tandi bango boy
caméra étaient isolées. Les journalistes sont aux images. Et ça, la fierté. Aucun pays du monde qui a de ça que nous, les Congolais. C'est des richesses exploitées. Nous ne pouvons pas limiter Bissoboye. na initiative na yetu mwana zo bon sanze na bampiodi bande ko bazo kolia kala mingi a tembe mama cha mwana kozwa tompe ya kovanda kosala bosani pendant 18 ans o ba congolais pe ba nyoko maki mama mutako saote na ebisa ki bango nyoso wana ba be mende ba to wana nyoso lelo na moni e marron la sama nani e boshabe akena kasai lumenu monase pake mais bazali na complexe comment mokonza mboka ngwikasa ba ce sont des congolais batangi responsable servir mboka hein c'est ça parce que bango il faut ba la kisake bango ne bazali na pouvoir il faut ba la kisa honnêteté na bango na fati béton mokonza mboka ale na makanise c'est un congolais diaspora mentalité président Félix na mama bana na mama bana RDC mama Denis Nyankelo et alokola bisote bato wana bakoli na poto en plus mokonza mboka za moto akoli na pasité azali mona ya commune limitée na ebi famille oyo makamna je suis parti à famille ya papa Ivo Bongwe na zamona kasa papa Ivo Bongwe voisin papa Kisekedi na Pétignas je suis parti de la famille présidentielle mais problème ezali nini problème ya maman Tchalamon ezali Tchalamon na PPRD azali ki président de la Ligue des femmes ya PPRD on peut pas casser l'histoire mais après ba kolongola ye pour na ba dire na ye maman Tchalamon na mamuna sona meilleur c'est un artiste azali icône ya mboka na biso mais problème ezaka ke ba mère il faut ba aider mboka. Félicitations pour c'était pas facile ba ndima ipe na IDPS. C'est ça maman il faut na ebisa. Parce que ya kapi il faut mon konza mboka ya mbasa musala. Mais si ba benga ka artiste ya PPRD ndema ka musu pezo be ba yango wana. C'est la vérité. Biso toza milo atolo babongo. Mama Tchalamona ayembeli mokonza mboka ayembaki soki donc biso toza ba message ya peuple. Motako saote mutomo ala la katala zate biso tutoliaka oh tolia Thomson non biso toliaka na biso la mer depuis kala na Congo muto ala la kanzala pe azate ezate toliaka pona bonane mokonza mboka azobunda tala limete nenge comme mama tala awa makada mezalaki boyeta okolala nayo olali vraiment sans problème pona koloba na mokuse ke kongola lingaka kondima bolamu ya moto te toye ko saluer ba bonne initiative. Président Félix avec 3 ans, bana batangi ofele. Avec 3 ans, asa ko restaurer pour la sécurité à banamboka. État de siège sont mon là soldat ba sur place parce que théâtre leki. Théâtre leki. Ba to ba créer ba seigneur de guerre wana baza na kisa ça. Ba politicien. Pour l'intérêt na bango, na basi na bango. Pourquoi? Parce que baza ba complexé. Il faut pas kanisa makila Lumumba, makila ya papa Simon Kimbangu, makila ya mama Kimba Vita, makila ya papa Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mobala ya Mamad. Sans ka papa wana bala kimosi. Po so bala basi mususu o bazanga na mutuna makolo mawa. Mais mama taza mama matile lo tala mona na yo wana azako sa musara. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est un Congolais. Descends. Toi na simanaye. To senga ka bino bo soutenir biso. IDPS ba pesa pe biso confiance. Polingo. Tolimbisana o eleki. Lobby le premier, le lot le 31 décembre, toza we pa Augustin Kabuya, marmite du pouvoir. Patron administration et IDPS partout pouvoir. Oui, Bundé pour la démocratie, pour l'état de droit. Le lot un état de droit, toi la démocratie. Motonyos, tosi to moni PDC bakangi ministre bakangi ça dit mututu. Ba chege ba zokanga kuluna ba memi masangu yango wana ebimi pona koloba na mokuse ke changement de mentalité fati baton changement de mentalité na sengi ba diaspora ba combattant to bebi sipe culture mingi bande konanga na poto kuna boketu premier ozalaki artiste lelo okomina koboma vie ya yo moko po ba lobe artiste akufa te mais okomi koboma yo za na poto za combattant bien sûr mais vrai combattant ezali o yazo bunda pona interabana mais yo comme bunda pona interabapaya ba impérialiste ba ye pour na ko exploiter Congo ba seigneur de guerre ba créer ka ba guerre na est boketu premier zo soutenir bango yo za boketu ngana ba na za mboyo ngani muna mona mo liboso ata pe oza mobali mais quelque part tala niveau yo comme ces critères à Congo ti lelo ba pays lokwa Brazzaville ba comme likona biso ba Gabon ba Nigérien mais biso tozaki numéro 1 en Afrique
baketu makila ya bana na biso ekobela mutu na yo nasengi na nzambe alimbisa yo nasengi na bakongolais nyonso tozala tout autour ya mokonzi ekolo to soutenir Fati Beton parce que tu es bien avec qui après 10 ans Congo ekozwa couleur mosusu parce que déjà la volonté est là asa la kisi bolingo ton monde constitution ton monde ndenga soko tambola soko luka mais ennemi a congolais aka yo moko congolais biso mo ba congolais to longola mitema mabe to linga mboka na biso soki to lingi mboka na biso nzambe pa ko pambola biso merci. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et Zalikosa la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonston et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure.